mala kota masola roji baka mais non banga mo makambe belé pour bito tanga bakomba batuté mais tokota ka mo mukie tokota ka mo mukie évangile selonga na habité obeli non nini. Non, maladie, parler d'une maladie, c'est faux. Je suis empoisonné. Et comment malade dans c'est là. Très heureux de se retrouver encore une fois. Un grand merci à tous les téléspectateurs qui nous suivent à partir de 3W1.BTV3. Un grand merci à tous nos fans et à toute la grande famille internaute. Bonjour et bienvenue dans votre magazine Masolo Yakin. Masolo Yakin Otomekaka. On peut que solo la yango. Ndengeni ni makambo ekolekana to memela bino toujours bosolo toujours vérité nakati ya magazine na bino yango lelo vraiment mawe ekoteli biso vraiment nakati ya motema soko bokomona ete na moi kimia boye c'est-à-dire que esimbi penda oh mingi aza mopandi parce que batu bakobenga bakotuna que ce qui se passe là si na répondant qui batu moi mukio balanda ki émission ya Elonga ya évangéliste Elonga et pas ya papa na biso Ors. Je me suis dit bon non mais quand on peut que ça la kokita sur le terrain tous la baoyo tous la mingi na Elonga to mais un peu ko faire comprendre ba fan na biso ba biso que ce qui se passe réellement tout ça moi analyse nous que par rapport il y a Elonga on vous signale que Elonga aza empoisonné aza déjà empoisonné aza na ndaku on la ba traitement nazanga moti na plateau nazana ndeko Yams on appelle Simbote Boni Mbote na bande kono suba otala biso tozuli bako ya kokota na banda kuna bino sanko beta kokoko mais musala nde etindi biso lokwa bapanzi sango to ya kopanza sango to koti ata bopesi biso permission te to fandi be na bakiti to komo sola na bino to zawa to komeza kopanza nteke ne makambo ezoleka na mboka et puis ndenge nini ndeko na biso azo vivre aza entre la vie ou la mort mais bande ko ba ozongo lokwa liseki et donc voilà tout ça. Napesi papa Chico Mukadi Mbote na yo Mbote mwana mboka isengo ezali tous ensemble quoi toya potoloba. OK voilà toye atoloba na banana yo pesa moi message muke par rapport à maladie ezo sala mboka to ki ko kota na parenthèse mususte soki ko suna mboka te à moi peut-être ko soulager bato ba ko banga parce que ko banga trop na Congo ngana ko loba eloko moko maladie yo en tout cas ezali dio ya États-Unis ba français ba créer virus na bango ba mabiso ba africain d'accord nzambe pas habitant beaucoup fabino moko te c'est ina bango moko ba créer ki virus wana e beta non bango omoni na moko na biso to ku febele te to ya ko compter ni ba ke nzambe to ku fa ku te to na baka nzambe zo bondela biso malgré makambo mpe to luka ba place bango bazo belela to mona bango te ngaku ba salinga nini oyo photo ba tindenga ba sangisi bato no surtout ba ba ku fina virus bandeko la ba ko silika asali crise homme sous la diabète on nini ba ko c'est la bombe on ne sait pas to funda gouvernement te mais to lo bakara po ba message comme la biso oko baksani na ko lo baboye bon ba lobi kaka to na ndako to na ndako malgré bakangi biso misala to ko sala te nzali pai dozo to komo melama ya mungwa to ebite to suga be menza basunga. OK ndeko Yams par rapport à cette maladie ozo tindisa mboka monde. Ah oui hein bandeko nyonso bazali banda mboka maladie eza vrai biso maladie oyo ekotaki awa na Congo et biso to bana ko kanisa te maladie ekoti na ciment. Voilà. Maladie ekoti en ciment mais bato bakanisa le maladie ekoti ande biso to kanisa maladie ekota en kalamakasi depuis novembre décembre to belaki maladie moko ezalaki ka bato ba kufa na ba problème ba respiration to yebaki te ezalaki nini mais lelo to yebaki maladie wana na kombo wana bon bon se protéger hein bon se protéger maladie eza vrai maladie ezali et tout ça na on a Congo wa bato akufi pe o l'état lobi biso to moni na ntelo kwa baspanzi sango bato pe bazana ngo ba vivre na quarantaine bazali to mi batela kaka donc à vrai dire langage na koloba yango wana. Voilà, merci beaucoup. Tokangi parenthèse wana ya maladie nzambe abate la peuple congolais surtout abate la biso vraiment pour biso vraiment bilomo boyebi kande to sala so ekota to kufa so kwa ba soso nzambe abate la biso ba ntaba bango te so baza besoin on peut ça ba verser surtout un message le ka ba verser ba na Chine Italie parce que to febele et ça biso bia pa biso to moni ba biki. Après de biso yo soit tongana na c'est la réalisation la réalisateur na biso a balancer un élément moko na zo ki Elonga
Nandaku pendant 5 à 17 minutes. Moi, je tourne ma question exacte parce que Azobela a vraiment empoisonné entre la vie et la mort et puis on se retrouve. Yaroubi Misayo, Ndengoli Mosante Lobaki, Boudikou Obimi, il est parti, hein, il est parti. S'il faut le dire, le rôle à mon pépé na 2 heures. Des heures, ils allaient à mon pépé, ils m'ont dit ça va nouvelle nango, nouvelle ya Roger Baka tout ça nango pété. Les loyo, non on y en a mal côté masola Roger Baka mais non banga moi rambe belé pour but temps comme va tout mais tout côté comme mon qui tout côté comme mon qui évangile c'est longa na habité obeli non nini. Non, maladie, parler d'une maladie, c'est faux. Je suis empoisonné. Et comme malade dans c'est là. Tout qui est dans molo. Tout qui est dans malembe, papa. C'est la question de la vie ou la mort. Oui, je sais. Oui, maladie, obéli, aux empoisonnés. Autour de la maladie, c'est comme maladie, ils ont comboté. Test dans celle qui a poison, on s'est retrouvé dans poison dans auto. On a obéta comme maladie. Comment c'est arrivé? Essayez un peu de nous expliquer. En fait, je ne sais pas comment est-ce que projet continue dans auto, mais depuis la bimaka, na arrestation nangai, ba douleur hein, ba douleur à libumu. Moi je croyais peut-être que ça ba maï, ba ne comme la kuna, deux fois ba bilo ka relier et puis milieu nazala qui a mis mon propre patin nazam, nazam habitué na ngote. Nazako obligé au salle d'examen et puis nazwa ba kisi, mais li ba kisi, naji ba tongati. Bon, à un niveau et ça il s'est fait que douleur ils ont continué et malaise dans qui nango silaki même le stress on a qui nango j'étais plus stressé et silaki mais les boumozo continuer ce que les boumozo ça la ndeni mon les otoka on même moi ça la toc et toka nako toka nango et comme à un certain niveau et kati bani c'est le quoi ils liama donc bando ka passi après passi wana il me comme moto. Si évoluer normalement ça madame comme ça c'est nga libumunanga na comprendre ngote je me sens pas bien pour libumunga zanini emna habiter il y a comme une coutu ko kanisela nga qui ça peut être l'hémorroïde et puis constant ils allaient kaka na okonda kaka nazo maigrir kaka nazo maigrir banalisa bo moté bandi te cause hémorroïde pe comme ça va tout à niveau donc qu'est-ce que je dois faire? La première des choses il faut na lukana sumba ki hémorroïde ba ke ba traiter nga na uzuki hémorroïde na meli 1 litre demi et le roté. Andi osa banalise na bi non c'est trop. Après tout c'est mon corps. Nga moko na komi ko za conviction que est-ce que na empoisonné té. Il s'est fait qu'il na bina ki mbinza ko ka grande sœur nanga, avec na problème. Avec na moi il mo fait to kutane to solango to kutane to sololi et puis na exposé problème nanga. Tant on a exposé parce que na tena na mutu oyo a traiter ka poison puis ça la test à poison. Bah contact que tu coûtes naïe tant on est solo là et puis on te regarda comme ça na misuna aux en poison misuna quand tu l'auras beau misuna aux en poison oh papa pourquoi est-ce que tu peux dire ça il y a bandi ko expliquer nga a poser nga ba question na ndenge na yo kaka oyoka ka bonne c'est oyoka a expliquer nga noir sur blanc ba sensation no sama be na yo kaka puis oui aux empoisonnés et puis a ko sala nga ba test mususu il s'est fait que la kisi que naza empoisonné. Non, ça n'est comment c'est un abat traitement. Donc c'est un peu ça. Voilà, merci beaucoup. Bomoni ndenge ndeko elonga alobi au micro ya ndeko Yams, c'est-à-dire à l'obaki on a meka ko moi mki wana pona na meka un peu pour faire comprendre batike comment elonga za empoisonné ndeko Yams yom to kitaki sur le terrain. Qu'est-ce qui se passe réellement? Ndeko elonga za empoisonné, ndeko elonga za empoisonné pourquoi? Parce que azalaki ko dénoncer to ko parler sur les anti-valeurs et abato ba obe samsa na Nzambe. Azalaki enlevé depuis le 21 ba enlevé ki ba kene na ibe crime ndeko abimi le 25 wana ndeko abimi na poison. Ba libérer elonga kaka bisika to mesana ko tourner et puis to zongi kaka pona ko yebisa bino ke elonga est libéré à suivre. Bamonde basolo na luko bamonde ba plébélé
Là, on a un tremplin caca. Donc, nuit était et ce soir. Donc, beau à la maison, on fait une bête au Québec. On est journaliste. On est internet. Alors, ça, la boussole, papa, n'a pas le macambo. Tala, 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 tala. On a une boussole, on boy. Et donc, on a dit qu'on a tout le monde qui dit non. Moi, on a fini à la bamba. Papa, vous allez vous avez une voiture? Oui, on a un gars. Merci. Papa Roger, maintenant on fait quoi pour la vidéo? Là, Papa Roger, il faut que tu vas là. Je suis WhatsApp connecté 24 heures sur 24. La libération est longue, tout le monde est a participé. Ka numéro na ka wana. Ka kuna masolo so nayo aya. Enfin, Dieu nous a aidés, hein, madame. Moi, Abendi beauté. Surtout la famille presse. En tout cas, même les colonels, qui presse très mobilisés pour la Ligamulanga, à comprendre que Nazara isolé déjà une grande famille. Merci beaucoup la presse. Tous à la toujours unis. Après un mois de royaume, il y a un poison. Il y a lobby qui a lié poison. On a aussi des batailles, nous sommes bataille, on les sous comprendre que le gelon a lié poison. Tout na poison on a de gelon a lié ngo ndengeni. To meki osaba analyse bon na boyo osaba analyse nanga po analyse nanga bande ko ba mikaka ka ba continuer. Yo quand on a quatre ba point de point na yo oyo meki ko simba par rapport ya analyse na yo. C'est ça, c'est ça. On a suivi l'émission. Papa Mukati, yom tozalaka mingi to rawala biso tout na ndeko Elonga. Comment fait-il qu'après un mois Elonga a réalisé qu'il y a un poison? Oui, c'est clair à comprendre que Elonga legi poison à place Bakanga qui na Pékin parce que c'est de là après Kobima na yende a constaté que santé a bien été. Alors moi je dirais simplement soit toujours supposer que les amours moko batinda qui na kata prison na abisa ndeko Elonga parce que il n'a kolamba dire na ye à lobby que à Melimai place Utaki et banakité de deux temps où batuné ndeko nanga zo baki apparemment Roger Bakana il a qui fait maya responder longi. Alors bisonnion parce que faut que non à part Roger Bakana mai o bamema ki wana yo pour que na kotikela Elonga bisonnion so oyo to kendaki voilà aux serviettes je crois moi J ngape na kota kuna brosse c'est que bisonnion so toi suspect voilà quelque part ngala lo babo subani ba bomba mutu ba ko utiliser ka mutu o yaza pembeni na ye donc ça sert à rien to kanisa la batuma be mais tellement Nzambe Amérique ko intervenir na ka ndeko na biso moi je dis ça sert à rien to que les détails inutilement parce que Nzambe zo d'ailleurs parce que nous avons traitement tout le monde a évolution ezali changement ezali donc on a envoyé bisana batu oyo mutu oyo Amérique on nuire ndemuninga ndeko o azana makila netiye na pas ce message pour te dire que un jour yo pour kufa bakokunda yo mutu mokote azali bende a retirer éternellement na kati ya mokili oyo ça sert à rien ko sala muninga mabe parce que ba pesa ki yo mbongo topé alobaki likamo au sepele na honte na sel mabe carrément bengaye c'est papa en tout cas mambo sali wana na CP na ngota s'excuser un point très voilà à kota qui déjà na kachongo ils a déjà mbano pour injecter le poison. Et puis le plus grave bah ça ici ndeko Elonga émission pour asenga bolimbisi mais entre temps bo sali da mabe azana poison na kati et ça malamuté ba propos na yo alobaki na émission avec le Cobinance papa nanga yamsiom to ko pata na émission la vidéo oyo olobi tozo ça analyse c'était batu ba robenga lobi pourquoi ozo simba Roger Baka. Bon nga zo simba ndeko Roger Baka te na ba respect be na ndeko wana Roger Baka parce que aza moto na Nzambe aza ko sala musala moko na ndeko Elonga sala ka ya ko dénoncer anti-valeur oyo eza ko émerger au sein de l'église dédiée. Mais ngana sala analyse moni ndeko shika lobilo moko awa ke bakanga biso nyonso toto tika makamba ngo eleka non chic aujourd'hui on parle de longue après aux poison tu admettons que yondo zaki na poison ou bien qui a couffé directement. directement
to cha elonga mupanzi to cha kezagi chic mutu bakangaki akota ki nani hypercrime ko bimana ye abimi na poison okuve otiki ba no mapasa otiki maeva na yo otiki ba otiki lidi mutamba otiki nani comment il s'appelle Tejina moi si musu wana ça sera pas une très bonne chose. On doit mettre le point sur les i, noir sur blanc. Faisons des analyses comme des intellectuels. Il ne faut pas être des fanatiques. Moni de Golong a côté prison le 21. Le 22, le 23, le 24, le 25 de Golong a bien sali 4 jours na hypercrime. Toyo mona isiko na 4 hypercrime de Golong a meli mai moko ba yela ke ba bi mettre mutati meli. Et côté le 22. Moi ezaki makasi ndeko elonga vandaki na salo azalaki ye moko te to azalaki na cachot climatisé non azalaki ye moko te azalaki na bandeko batelaki poisson na metu batelaki poisson na kiti to na poignée à porte non azalaki ye moko te basoda banaye kokota kobima wana esika ndeko elonga azalaki avandaki na bacriminel bakanga bango nyonso so bazalaki na climatisé so efaki bazwa poisson so ezalaki ya couleur efaki bazwa poisson ezalaki ni na climatisé ni na couleur na kati bayebisi biso ndeko elonga amelaki mai ye moko ndeko elonga bi bapesaki mai amela mai wana boye komela matali posa mai eleki asali ameli amelaki ye moko te ameli na ba détenu mususu toleki wana aza le porté disparu détenu wana toleki wana le 25 ndeko elonga abimi na prison pendant ba période wana ne balobi yo elaki ye boss et ndeko moko mwasi susu bino wele ayelaki ye pe soki eloko kolia na mesure d'enquête ya l'état soki to kofunda ba okangana yo ba na mesure d'enquête ndeko wana aza porté disparu o ba ayelaka na mai to mona kate ba osa ba quête na ye ba chaye na mayo pe longa kabolaki na criminel moko azalaki wana ba kozwa pe ndeko wana criminel pe ba kochaye pe na enquête ba zui pe ndeko Roger Baka po ayelaka ndeko elonga maya sukole longi tango abimi na prison biso na longi ya stress sukole longi na mayo po sa émission nani ayebaki te ndeko elonga za na prison pour ceux qui abimi elongi bima ya sika qui le sait pas ou soit qui ne le savait pas personne non c'était juste car maï tellement les amayo peut-être ça ok les amayo peut ça bon ils a problème les amayo wana bolo ba bongo po ezan de Roger Baka mais so ezaki ndeko Denile si so ke ezaki ndeko Denile si ton ndeko Moïse Mbie mtapesa ki mai bonye bolo ba mai wana ndeko Denile si ton ndeko Moïse Mbie nde bazu yango bacheli nani elonga poison bonye bolo ba bongo. Mais le gouvernement n'a pas de Roger Baka. As serviteur de Dieu, il y a quelqu'un qui a un poison. Il y a quelqu'un qui a chaté. Mais il y a pas quelqu'un qui a battu. Mais il y a quelqu'un qui a utilisé la éviter. Mais papa Yams, est-ce que peut-être Roger Baka soit maï wana na point? Peut-être na quoi est-ce que maman va au terrain maman oyebi il peut crier mes awa puis pour pas qu'il nous kanga elonga na place bakangaki. Comment va ça que faut yo kanga elonga? Il peut crier ane azaka wapi na série ya papa mokonzi Kabila mokonzi te Kabila ane azaka bitango Kabila za ina pouvoir pour batwa kina kanga batuti na bakimba nteke kuna na ba matadi ba kina kanga na ba ane ezaka wapi ça eza eloko kliko eza préparé ba préparer ngo ba bi chic na za akoleka botango oleka beto bete loko place oboye mai moko wana muto osuma ngo za mutu be poto pesa yasko elongi po ya aleka na sima c'est normal. Faisons des analyses. Soyez l'autre qui est l'autre porter plainte. Ba okanga yo, ba okanga ndeko wana bi Noël. Ba kozwa pe évangéliste Roger Baka. Ba kozwa ye. Dieu lui a parlé à Sunga. Papa elonga il faut elonga nani ndeko Yams azo tellement mingi wana parce que Roger Baka no mikolonion so kanga ki elonga yo ça qui a communication na Roger Baka oui azaki wana mais elonga sali pas si que depuis elonga bima Roger Baka mona na ti ayaka souté abenga ali souté ça fait analyse au Roger Baka qu'est-ce qui s'est passé réellement est-ce que ba soigner elongo yokanité mais en réalité ça frère te ça ba camarade en réalité les camarades ba lobi na yo makambo azolo ba concernant Mike poison na elongi alors nga na pour yango te parce que balobi poison réellement ce que soko les côté na miso ko bonga pe elonga miso papa elonga miso na ezosala so il poison qui poison ça ba longue durée et ça longue durée ba tiango peut-être c'est ba bozomona est-ce que lelo ba kufa suna poison ba beto poison le okufi lelo te ça sou te comment ka elio muke ti okufa poison ebeto dans 10 ans ebomo miso na une seconde. Bon, c'est quoi le problème
ça que analyse oyo ko sala ka on aussi marara mai oyo Roger Baka pesa ke longa asu pourquoi na osimba mai wana simbi ka mai wana te na simbi mai mibale yo mo pesa ke papa china lo bana yo pe follow ba ke na lobi pe na yo na lobi pe na yo analyse na to épargner mututé to ça analyse c'est parce que non parce que na chef de poste oyo azalaka jour wana ye pe ba otia ye na mesure d'enquête elonga ba otia na mesure d'enquête il faut ça ba enquête pour ba yeba qu'est-ce que s'est passé réellement yo no funda ki ndeko wana akomi na prison ndenge ni esali ya lia poison voilà. Mais bien bon, nazo comprendre que bozo tu attaquer ngaka ponga no sa analyse sur Roger Baka na sa analyse sur Roger Baka te Roger Baka nde on dirait comme on ezo peser hein non parce que c'est évangéliste ah Moussa Nzambe peut-être parce que poa wana o ba sa Nzambe baza ebele ba boma ba tumusu bakota makala na yebiti OK ba sa Nzambe ze baza ebele to bani mitema te to bani mitema te Wechi pour babo mayo ba utiliser ngako yabi yam sazaka trona wechi babo balega wechi c'est normal. Papa maman nazana vient na moi bureau de même moi sinya ndako ala aliya bilo moi sinya ndako la mbadi. Vient na pas liya biloko aliya biloko so akuti bana ba olia. Nde ya chemisa pour abi maman ko empoisonner ba neti. Moi sinya la mina ndako aliya kate. Tout na yi aller ba poison combien na vie. Pas comme à niveau wana. Non, méfiez-vous de tout le monde. Quand le matin, il y a un peu de mangate, il y a un peu de choses. Attendez, tu vas dans notre ségaraboye. Nous avons confiance dans yote. Ah, mais c'est tout à fait normal. Mais oui, vous nous analyse, nous évangéliste et Roger Baka, n'a pas ça confiance et pas le long en déni. Bah, tu habites que. Oh, bah, il y a un coup de tu vas coûter un cas jour. Ni ne sait pas qui va coûter. Mais Roger Baka après avoir Bines Kobima et alors Roger Baka est venu d'abord Papa Chic. Papa Chic. Il y a des combinances. Le problème c'était d'abord ça. Bonjour, il s'en va de quoi poto. Mais ailleurs Kolomaki, oh tout c'est canengeni. Bonjour, il s'en va de quoi poto. Tozo inisa yo te so ki nzamba lobela ki Roger Baka peut-être Roger Baka c'est le moment où est favorable pour na abenga ndeko elonga ou bien bakutana ndeko elonga. Maman, Papa Chic. Nabibo ya. Problème est admettons Yams ne peut-être va dire na yo bat ba kanisi tu zo condamner Roger Baka. Mais yango wana nazo condamner hier ceux qui bat ba comprendre Yams. OK. Alors ça l'analyse sur Batutu bayela ki elonga biloko akolia. OK. Neti yo peta ngokenda ko talo memele boros memele biloko. Il faut taper ko tu avais poison la boros memele longa. Yo pas ça la utiliser. Tu bosses avec yo quelque part, il faut te coter. Oui, il faut te coter parce qu'il y a une normalité. Papa, on a vu que ça maman la tête. Non, on est si gasko ma be koti. La be koti ne si kawana bozo le bagage. Roger Baka pas que ça la makambo wana te. Il y a pas zo le bagage. Roger Baka ça la liste ya batu nyonso o isali sur enquête efungwami ba rolani. Ba kozona ye. Et puis na muta memaki dossier wana kuna na muta tinda ki bakanga ye. Na muta zena bwana. Na muta sambisa ki bango nyonso wana il faut balandela bango. Na muta o azaki na moko na cache place elonga azaki wana. Il faut balandela. Mais moi je me demande, bah ça les vidéos pour elonga asenga famille présidentielle esquisse na ba propos oyo abimisaki o soke les saki bango. Mais après ça, est-ce que poison les sous maman na yebisi yo. Bon, la question qui est ya mabeza nini? Ya mabeza nini? Omoni nzamba za munene ba to remarquer poison wana na ekene bano ke da mabe. Parce que nzambe abi non mutu nanga na kotika ete nzamba intervenir malgré que no sala sel da ya mwindu la signe mabe ni ba ke ba re ya su mala muté. Mais esengeli to yeba que ndeko ilonga sala besoin li sounia mutu nyonso oyo eloko moko oyo liloba elonga et pesa ki moi bomo na vie na ye so ko moni ko sunga ndeko elonga na moi un petit geste na moi $10 moi €1 bengai au soutenir c'est le moment parce que tous amuta ku faté pour on peut sa contribution na yo c'est très important papa Yams mutation qui elonga peta on pas zo bongo ay ba nenya ko se soigner ay ba pe nenya oboya nani. Papa Chic, si c'est une question, on a été au moins à la nuit, on continue à souka. Nala lo baboué maman.
botika okoti sa famille présidentielle à Maramouane ça va pasteur kuna ezalaki famille présidentielle et là va pasteur maman ndeko elonga bane ko sala émission ba pasteur pour elonga tia ko loba jamais ma famille présidentielle émission il parlait que de faux pasteurs ndeko elonga za journaliste to bane ko sala na émission politique ninga sala émission politique ndeko elonga na yebisi yo. En tout cas, ceux qui ont enlevé Elonga, ils ont enlevé Kinga 4 ils ont enlevé Elonga. Ok. Et ils ont enlevé Kinga 4 ils ont Kinga 4 Elonga qui na Elonga Kinga 4. Mais oui. Bakanga Elonga te. Quand dans les vidéos, il y a des gens qui Elonga bandi ko sala émission politique. Politique ba to nyonso babanga ba bi so koti ba ko démarrer ba ko kanga yo elonga ba kanga kuna te ba yo kanga elonga ba sala ba kanga ba pasteur non ba isa biso ke za pasteur pasteur mutaza pasteur moko azala na koido wana na koido na première vie so kombo na et puis Roger Baka disait na libanda ke bino moko yebi pasteur nini oyo afundi elo oui parce que pasteur wana déjà funda pe Roger Baka ba kota ba ngaki makala Roger Baka c'est ça après wana ba relation les a entretenues. Voilà. Et là, mon photo yeba. Binesi azaki le quoi substance ya bakanga ndeko elonga. OK. Et là obnu bobosa na ngana lobatina ebitenga so munoko ngana lobakande mabene. Bonaka pe mungala. Non, moni kaza mungala. Moni binesi wana et c'est comme si yo pe bakokanga yo pe ba utiliser yo pe okanga muntu. Ana aza yo bateke no yene mutateke elonga. Il y a une pression, il y a qui va utiliser un problème. Mais papa chic, que journaliste a fait sa information à source. Peut-être qu'il y a un principe pour la télé. Éthique d'ontologie à Rokoïsama, c'est-à-dire que d'abord, la éthique ni la déontologie à wapi. Déontologie à nini éthique à nini par rapport au Yamarambo et les Canadiens. Donc tout ça là, c'est pas ça concerne biso. L'idée non est au aussi ces amis. L'idée là ngana si les ali botika ko tenir batu nyonso. So ki to bito kende elonga le poison lelo to kanga wech to kanga yo. Bino wel to kanga yo. Des postes à ça qui joue wana ipe crime to kanga ye. Na mesure d'enquête ndeko Roger Baka toko kangaye mesure d'enquête to kanga oya pesa gi mai ndeko elonga sikola elongi to kanga bino nyonso et puis tango ndeko elonga sali message abi ndeko nanga esika bozaki les ebolimbisanga po ni boche les poisons c'est ça boche les poisons pour anini ba bimisa ki pour ani parce que ba que déjà mission est accompli yongo ba bimisa ki il faut ça analyse maman nga ça analyse na biso nga ça analyse atana na sana kata zongo na ça analyse bandindi bakota na zongo ba ba osani mais oui c'est-à-dire na pendant na yebisi yo tete ezala koti ya mikote nga ça analyse na woni bande ko caméra bon bouger na caméra kuna c'est pour dire quoi ngana kena bino musika pour mona kena saka analyse attaque na kata ba sentiment ya molonga linanga na yeto non ça ba analyse papa yam ça to c'est pour dire non ça ba analyse quoi dit non ça ba analyse non ça ba analyse c'est que yo pena analyse ko tionne la kata ma eza musalo ngana bandi ko luka ko sala ngo depuis na moi analyser des côtés négatif aussi le côté positif. Voilà. Vous comprenez? Ah, ngungele ka batu pour ninte, ngungele ka batu pour survivre na makila. Bon, surtout quand nous makila, tout ça non ki sangongi. Ah, bon ki sangongi sanité bon musu ba bata maka. Mais au mona, et c'est le côté le kato mona qui est normal. Ndeko Roger Baka aza parmi bato to ça la analyse. Mais que ba yo le ba un problème na Roger Baka. En tout cas, je lui respecte beaucoup. Mais biso tout simplement na lingare makasi parce que to boyi parce que biso comme le bakangio donc bakanga bona saini. Donc on sort vraiment la soupe. So il bakanga ngai c'est ndeko no tanga komoni bakangisanga. Ndeko nini susu. Ah mais si bakanga bona saini. Bon et puis na lo bakanga mabe. Oh, est-ce vrai que l'on a ça qui yo auto kanga ya minta wa. Auto kanga biso ka siko abato sala émission. Abato sala émission ba ndeko. Na za ke makala. Heureusement Moussa na biso ba ebi mutoyebi buma na biso ya obi esalinga bien. Très sympa. Bakanginga bakomi nanga kuna. Buguma satalinga bi non. Bon, il y a une valeur et un journaliste. Donc, ça bien désormais.
ngana osenga yo zaka na commune biso kalamu et puis ba soda oyo boko sa musama la mutenga na olobaka vérité oka ba bimisio donc Clarisse toke les tozonga non mais oui on dit que lelo kanamoni ba valeur ya presse moni bugo kadima abi valeur à journaliste tant bakayinga lelo to na commune na bio batuninga bi papa yo sala na journaliste na ebisi opejo sa mitsanga isinga papa beaucoup de gens qui ont été bingai, batuninga ozana na journaliste. Oh, atuninga yo journaliste nena na mboko na aza mutu. Donc toi quatre pouvoir na mboko. Tant yo da comprendre Bougouma ça bengi téléphone leli. Bougouma ça peut na ba colonel quand même, ba ils sont rappelé ba gens ba otara na ba cité na ba souci ba etikara. Bango par rapport ba kuta na banzela amoni ke mutala tse mukanda za. Na lakisi carte de na lakisi carte de presse. Na lakisi na lakisi soda carte de presse. Na za journaliste. Abisinga oyanini. Mais dans la kisi Bougoumestre au moins après il s'en que papa wa mutu Bougoumestre oh elle qui soda à reconnaître c'est journaliste papa na yebi d'ailleurs quand to que nous ça va reportage na Bougoumestre to kita Bougoumestre yebi ngai c'est ça mais il va combien de oh mais pas kangi biso oh potika kende pour ayebi valeur ya journaliste on va simplement Roger Baka aza mutu on peut utiliser à cause pas innocent na pesi na bité na foni mututé na bi Roger Baka pe aza mutu net tu peux pas utiliser yam net tu peux pas utiliser parce que tu étais parmi votre oyo ma pesa ki elonga maya komela brosse à dents donc quelque part on peut au tap pour mais si d'enquête ba ko kangana yé ba ko sika mo ngande ko Roger Baka ça ngai bo répondre kuna mituna na ngai ya na to ba soute to biso to ba soute biso to total ka nzambe na bike elonga akufate akufate oyo amoniki ako sunga mwana mboka elonga c'est le moment bo sungai biso pe tozali OK so sungi elonga ba to pe ba pemene elonga to tika ba brosse ba ni ba ko kizaka biso ke ba sa biso enquête ba mongo pe utana ba poche ba chiki ba zaki ona ba démarche ba transport de crédit tout le temps mon général était sur Allemagne na bureau Allemagne biso na mon général était sur na biso aucun journaliste je t'ai parmi bateau ba sensibiliser ba évangéliste. Merci beaucoup président Chic pour un effort au sein qui vraiment sensibilisé. Merci beaucoup. Tellement mobilisé en tout cas presse en ligne. Je profite de l'occasion na invité Tosali Dynamique, association de propriétaires de chaînes YouTube. Yo Ozali propriétaire il y a kana Dynamique na biso au cas où bakangio nous on est là pour intervenir. Voilà, Yaka l'association Nabiso. Merci beaucoup. Papa Yams 2 minutes et puis on continue. Bandeko no soba obtenir nga regard, obtenir nga regardé, nazali ko sa analyse côté négatif aussi positif. S'il faut encourager, j'encourage. S'il faut condamner, je le fais. Pourquoi pas non plus le faire. Nazana pour mon côté, na évangéliste Roger Baka, je le respecte beaucoup. Il mérite beaucoup de respect de ma part vis-à-vis à Yamoussala Asala Yamala. Et pas en colo, na rolinga pete na salir comme na yé pour nous rejoindre récompense Yamabe et Panzambe. Ce qui est dans le vrai, nous rejoindre récompense moi malamu te Panzambe. Sauf que l'icolo est en Zambé na c'est l'état. Ce qui te l'obito landa bateau ba kozwa bango na mesure de sécurité ba kozwa peine de évangéliste Roger Baka ba kozwa ndeko wetch ba kozwa Binoël ba kozwa des postes à salaka kuna. Bakozwa na muto ayela ka yepe mai wana to yebati kala mingi te ba kofungola banquête wana parce que il faut ba yeba na chelinde ko poison poison wana ezaki malamu mingi te bande onoso bazaki les ebo excusenga tozaka osaba analyse botika ba vrai bozana kata ba vrai ba faux botika pe côté na bino mais bo ça les fort pour rejoindre ba vrai parce que Jésus-Christ revient bientôt. C'est plus de 143 89 59 38 38 3 le numéro na sali là ou ya WhatsApp yango wana sebe bozana pour ça ko tenir ngari na vocalement to bobenga ngande bo sala ndi bolingi bo si c'était bobenga maintenant bo teninga liberté na la mutu non ça banalise ou ça normal. Merci beaucoup. Voilà, merci beaucoup papa Chic l'invité numéro contact. Voilà, on a la pesika ba tout mbote donc bo s'abonner belé numéro na plus 243 097 666 66 04 donc on est là pour vous makamunios o moni pe que non aux ans likambo ya ko bakisana o to lobi awate o bengi biso bakisel biso mayele o tozaka a pona to lobati. Merci beaucoup. Voilà.
Merci beaucoup, on est arrivé à la fin de cette émission. Merci à tous nos autres qui vont se prendre Kolanda. L'émission a vu nos Masolo Yakin, toujours le Ndeko Elonga, a vraiment empoisonné. Nasi Batouano Koma, Yamela Bison Ndeko Elonga, la lobby bien, Ndeko Elonga, a malade. Azo paiement, azo soit traitement. Ce qui traitement est sili ou bien a besoin à solato à toute une émission en ligne, to ça une émission en ligne. Ce qui a saigné était à l'obandé to kendo. Mais to tungisa était pour aza malade. N'a pas si mbote aza vraiment entre la vie et la mort. Wale zaki kaka moi 5 minutes au tindel bino ngo parce que to meka ko zoé moi interview à paiement à traitement pour aza vraiment entre la vie et la mort. Bato nyoso bobenga nga na BTV3. Papa Elonga, évangéliste Elonga. Soutenez Elonga les moments yango. Depuis que l'agence c'est ça la thème, mais so bimi ben moi de au moins ça après ça moi 100 €, moi 50 € pour na. Tu vas placer sur l'agence c'est ça. L'agence c'est la biso ça là, na ba ne bango kuna. So peut-être ra robanga robanga. Tu vas mboka bazan la confinement te ba o ça. Ba mboka botinda po biso drama Sophie comme tout est ça là na Congo. Botinda moi 50 €, 100 € et ko sunga traitement poison et dirait un mois. Et il y a qui vraiment est affecté dans ma kila. Heureusement, Dieu est bon. À Salingolou, tu rendre visite presque chaque jour. Donc, papa Robert, je pense que l'autre n'a pas de colonne comme ça. N'a pas passé au téléphone au salon Nengoloba et Rosala. Et Rosala, bien malade. La japonaise, lui, moi, c'est à Pembe. Sur le rôle du poso. L'igno, quoi, la Pembe, on a d'ailleurs Pierre Elvis, à la Titi Kampa. Vient là, au Lobelo, au Bengalata, tu peux s'attendre bonjour. Et ça peut boire à Souka. On va consulter Alexis Tikapa et puis n'a pas si le mot de Paris Bambo Tebele n'a pas si J d'orange bisika sali la fesse Bambo Tebele yo peut faut là no pour bilo voilà ba pompe ta obeti vraiment en tout cas et ça linga bien merci à toi papa Yams merci beaucoup c'est à moi de vous remercier ouais merci papa Mukadi merci mon Moka merci beaucoup tu comme vraiment on a souka émission la biso vient Pierre Elvis mais na lobby vient Alexandre en tout cas na lobby parce que ma sala ici il y a ça en tout cas je peux pas continuer à roloba la na boakae na ebiete na boake soute voilà on est arrivé à la fin de cette émission merci beaucoup na papa Marbocho Azaki derrière notre réalisation on a fait si maman Elia prophète Liliane prophète Liliane Bisika Zali la personne vraiment Bambo Tebele maman je pense qu'il faut le cas jour ya tinanda pour oloba parce que maladie aux prophètes il faut dire un mot et que ça la bien on est arrivé à la fin de cette émission on a fait si maman Lydie Mukadi Mutamba Mukadi Akoma Mukadi, yo kama Mutamba boende, Mutamba famille la bangote. Maman passe à Dieu sur ma bébé la biso la chérie na biso jeune homme na biso na petite fille la biso bambote bisiko zali. Merci pour cet espace au petit biso. De tourner mission to comme na suka Fabien Poyabo sanyote bambote belé. To kutani ba viens os. Non, c'est la suite. Merci beaucoup pour ma chaîne YouTube Mangai Lobby à Congo. 326 abonnés.